chocolat, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas. Chaque fois kotinda balambela yo. Des fois, parfois, il y a mon courage, il y a mon moussouboui. Ya menga mutama musala vraiment ya liboma avec ce qui nous sont na moti a c'est ba maquillage moko boy na ko kana scène na ko tele masomo na kuba pour la code attends comme ko la chocolat. Et donc coulisses na biso force na biso zali coulisses na biso na coulisses na biso tozaka très unis très soudés na coulisses na biso et yango komona pe que bana na biso eketi na bana na biso na matanga mama bolingo monaki bana na biso ba jouaki na butu maman Mabélé c'est la réveille de maman Mabélé voilà Toi moto d'abord bodo toi moto bonjour accompagner qui bison nzambe batikala na kati na esika po ete biblia lobi ndako eyembaka nde epambo mama nzambe etikali pambo lino ekita na kati na esika tobondeli bongo na kombo na yesu sangana na baya na ngai c'est l'avel qui m'a reçu na groupe Salongo na banini et lelo baye na cadre ya matanga de tokelaki mama bolingo et tokutana lelo tosangana en famille Otama pétition na kiba ba mama. OK. Ngaso na koti on tama te. Na ko bima catastrophe. Ndiko kona keno somba na somba te. Sala ki amabe mususu. Soki na ngaki na soki na ngaki na boma munzeli. Na bosa ni pe do kwa so to zaki na munzeli. C'est pas tous les enfants qui écoutent. C'est pas tous les enfants qui écoutent. Bano baba bandi ba balabala. Baza pe ma parents na ba parents mongo ya kimia bokamo. Bano ba uti wapi. Moi na kuluna ba parents ba kuluna nyonso ba parents ba kuluna te. Musu baza ba enseignant. Oya biso de groupe Salongo étant le précurseur. Il y a musala o lelo mokini bondo musala. Ba mona groupe Salongo yango yo ba vivre ndenge nini. Ba mekoli biso na ko jouer. Ba mekola biso na ko vivre malam. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons dire. Tout ça, c'est toute une symbolique, c'est tout un enseignement. Je suis éclairé. On a besoin de nakutia mafuta quantité ni nazotuna bosi kwa lamba trop. Watu wamepoa siko spécialité na zani. Yanga ikolia. Ngana pilipili na tuta pilipili kitu. Voilà. En fait, à part ton spectateur nini ka pilipili. Embouteillage et biso. Et ça rencontre il y a groupe Salongo. Na délégation Outaï Poto Kokunda Mama Bolingo, donc Mama Mabélé, Mama Bomengo, Bazoya, Wimboka, nous sommes Mboka Bambouteillage, Mamba Outambinza, Baya Awa et Panabiso na banlieue. L'Orient à l'Occident. Vraiment, il va de l'Orient à l'Occident. Nous, c'est la Bango, na président Masumo, Karine Palazan, le Bumbashi, ils ont empêché, mais les autres Salongo. Normalement, Fatou Zala depuis 11 heures ou plus tard, on est tout ça là gâteau. Tout ça, le pondo, on a besoin de balai, besoin de misato, tout ça, le pondo, tout ça ici, et bah, on se connaît pas ça, c'est un tout tango, tout comme tout on a tendé. C'est ça l'ambiance à Salongo depuis tout ça là, avant de découvrir les poteaux, les pâtiers Sengo, Molaï, avant peu bandego Msubati Kabiso,
Mesana Boy. Tando kende kala na ferme ya membre d'honneur na biso moko. Tu passer journée, tu lambi, c'est qui ensemble en famille. Et c'est ça qui cimente en fait relation na biso na groupe Salongo. Tu as vraiment une famille. Et comme vous savez, dans toute famille, ce n'est pas la perfection. C'est pas que tous à la bassante, tu vois, humain. Je me souviens d'un cartouche de Soigny, je me souviens Simon à Silikelinga, et c'est comme ça. Mais, sauf qu'il y a l'ibota na biso, les années toujours, les moyens à biso, il y a qu'on continuer, qu'on perpétrer mémoire, il y a qu'on d'autres télésanas, qu'on parle de biso nyonso, bali mondial, mon pépé, monoko, Inga, Shaba, Kokodioko, récemment, Kidiamfuka, Sanza, Banso, Bakinda, Batika, Biso, Tokansara Bango, Nakosanga Biso Bouye pour dire le Salongo reste uni et cette famille demeure. Mais cette famille demeure. Nous comme ça, une première namoni, comédien ensemble Boye. Vous savez, bandunda ensemble et puis bouli ensemble, mais bosala nini pour na bo garder toujours unité au bozala ngo. Premièrement, mosala esangisa biso tondimana ndenge tozali. Toyebani ba capacité, toyebani ba talent, toyebani ba faiblesse. Pe tolingana na ba différence na biso. Na ba faiblesse na biso, na ba insuffisance na biso tulingana. Et nous restons ensemble. Il y a makasi yali que respect na Salongo, ya onsa la famille. To sega tamso kuti biso tande to ba vie ko dia obeta lisolo so zate kaka vie muto obeta lisolo. Ki dem fuka koti ya tie mongwa, otali bato mona teve otali non. Et donc coulisses na biso, force na biso zali coulisses na biso. Na coulisses na biso tozaka très unis, très soudés na coulisses na biso. Et yango komona pe que bana na biso eketi na bana na biso. Na matanga mama bolingo monaki bana na biso ba jouer na butu. Par bana na biso eza bana na biso professionnel mais bana biologique. Un kabamba zalaki bandungi de brende bazalaki ya basi sonzo azalaki bana biologique abino bana na biso to bota bana na biso mwana na bota mwana ya bota donc OK basala pe groupe na bango bakutana ka basololaka bakolisa fraternité bazana poto majoli mwana mama bomengo na ornela Irène mwana papa Kidiamfuka mami toto zane mwana mama bolingo baza ensemble baza soudés au baza na poto na Sarah mwana maman alinga et ba op baza na Kishasa baza ensemble donc Salongo qui a commencé qui est une famille devient un clan parce que la famille zo comme belé OK le lot osé pananga fois passé vous avez pas ya Simon biso la périphérie faut ba bien fait Simon papa monsieur la terre zanani Simon papa sonso voilà périphérie da banlieue la que c'est une famille baptisée comme famille haïtienne les na pistola les douanes na pistola sol petit masola comme musique là c'est la même chose on retrouve donc c'est tous les jours donc ça vous allez ensemble tout ça kani na yeba santé ya masasi kwa ndio kuna hapo bado matata mwana mboga kuna kwa hiyo tongo na mwenye c'est quoi ça masasi bon nous avons oh non bien petit fièvre bon si je répète c'est au kala le petit kuna totali yoto seki tout cela donc c'est un remède déjà mais ça va nous déranger là déjà servez de l'eau c'est habillé parce que tu mets ma seki c'est quelque chose c'est comme ça qu'on vit dans la province, dans la banlieue, dans la périphérie. Il y a des gens donc c'est les jours de la famille, jour de
C'est pas la minimum de c'est comme ça qu'on vit. La force ya salongo, je peux dire, ezali la police quand on vient les dire ndeko elombe eza que tonu bakiselanaka en police, c'est-à-dire pour jouer na biso vieux Simon vieux Sonzo aoya boye biso moni place obo lobabo bakisa oyo azo bakiselanga et je dirais oya olubananga donc au moins et bakisi un plus et le mezo azo jouer nga naza na rôle wana te mais likambo naza nango ezotambola na rôle wana. Donc je suis obligé ya kopesa idée que oh place oyo o jouer boye loba bakisela oyo donc omoni je to sala yango wana alors je wana lelo ekosalema te moto akopesa idée te. Pourquoi pas? Non. Raison nini? Non, abombi yango mpo na ye moko. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Nga na bombi likambo wana. Mais or que ezotambola na rôle ya elombe. Eloko wana faut elobama na rôle ya elombe. Mais na bombi yango les jours où je serai, où j'aurai ce rôle, ndenge na kojwa ngo. Ezali motema mabe na orgueil nde jwa na bato. Mais biso siko tojwe mingi na ok, d'accord. complémentarité wana nde esalema. Et puis Boni biso aussi kendo zo papa masumu na sebeko est-ce que baoleka te fatika mutuka non yo komaka wana omona bango comme ça batia voiture na bango na pembeni devant restaurant wana hein comme ça oui na bango zama na quoi comme ça oh on dit que l'homme se sera il pas l'absolu dit bien que to vieillir mais au moins tu as une chambre à vieux sonde ozomona vieux sonde bazana libanda bengi na yaka na nasi na kamo mais bokoti na chambre na yeye ayiso kutala au sala boye eza boye place il fallait c'est ça et loko ils ont manqué na nouvelle génération. Bamemi injure, bamemi compétition, concurrence déloyale, bamemi tembe, bamemi kozanga respect. Kamba pasi yango wana. OK. Bamemi ko bangana wa kobokela ngambasu wa kosala boye bamemi yango me biso ye. Ndenga lobi chambre à coucher ya vieux to ebiango. OK. To ebiango. Donc ndenge bayi wa kulinga de se changer o akota toilette na chambre akokota c'est ça salon. Jusqu'à présent mais attends, mon mec on est là. Nga na chambre naza malade, et le mba yale baso que c'est na salon nga na télémati ba memangana te akota na chambre place nga za to vani na mbeto. Mon cher, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceci, c'est là, c'est ça. Quand c'est un tour sur la wande, il y a une solution. Non, on a un motobe, un mototel, tout ça, tout le cas, voisin moyen pour que. C'est le qu'on a dit, oui, ça va salon. On a limité ce qui est au salé maca les sous. Mais bino le loyo, ngai salon ngai, ndi nazomona. C'est comme si ça que bino pour toi qui zana bino mabe. Po bino groupe salon montu et la kisinzela. Il y a théâtre léo na Congo. Les groupes salon. Bino mo bozo parce que bino entre vous quand même bolingo ezali. Donc bozo ma tember ensemble. Bozo kondo bi ke bana lelo bakoko sala ngote. Bino botaki nzama be quelque part bo ko incriminer bango pamba. La meilleure école c'est l'observation. Et ça l'éducation to pesa kabana ya ndako to boti. Tant on sali mbeba ou bien ta bovandi bo so boye okosala te et pas ibokende pas bokende te. Mais c'est pas tous les enfants qui écoutent. C'est pas tous les enfants qui écoutent. Bano baba bandi ba balabala. Baza pe ba parents na ba parents mongo ya kimia bokamo bano ba uti wapi. Mwana kuluna ba parents ba kuluna nyonso ba parents ba kuluna te. Musu baza ba enseignant. Musu ba pasteur. Mais moi, c'est un peu ça. Biso, tu l'as dit, ça, Nazwaka et groupe Simba, ils ont vu Bangonionso défiler pour jouer dans le groupe Simba. Et tant qu'il y a pour jouer dans le groupe Simba, on a un respect mutuel autozaka, en considération, Yangai n'a pas na bango. Quelle autre manière
oyo esengeli topesa bango. Président, est-ce que yo pena moto comme ça biloko ozoloba? Président Lombe yo penza. Ngai te. Oh groupe Simba ndeza baza makambo nyonso ya président. Mais yo koza fierté yango président. Papa malembe. Yo koza fierté, yo koza fierté président Lombe. Auti koloba groupe Simba ndeza baza makambo ba ranking nyonso groupe Simba. Mira yoka. Président Lombe alobi boye. Bana nyonso akuluna ozomona okuta bana pasteur bazali. Bana ya ba honorable bazali. Bana ya ba pauvre enseignant bazana alobi bazali. C'est comme l'église. À l'église oyo azali pasteur oyo azali kombaka toilette oyo asimbaka finance c'est comme ça, ils ont une église. Donc Simba ne faut pas cibler Simba que y a koloba boete. Non, il ne fait que aboti kaka. Boye aboti. Aboti. APCP éducation. Mais moi wana ami baby. Tel père, tel fils, hein? Non. Lelo boye, tel père, tel fils, tango mokilezala qui bien. Mais lelo, avec la présence, il y a autoroute, il y a information. Moi, na moye ko la makambo tam so tata yebite. Internet. Lelo bana simbo zolo bana. Yo nanga na banza to kama bazu makambo wa parce que nga tata na bango yeyo. Ba tata na bango yeyo. Biso na famille to sali yango te bana bazu yango wapi internet. Et lelo ba komi ba prisonnier ya eloko ba meka ki ko meka. Si on meka qui a un moment to meka ko sala boy ba comme prisonniers parce qu'ils ne peuvent pas reculer. Mais nous, on est là. On est là. Batata moi c'est ba bazoya kalaté, ba mona bango. Ba mona ndeto zalaka. Et ezaka ndé ba mona na émission na hôtel. Ba mona kango quand mes aînés arrivent dans groupe Simba. Ils le savent, ba obazali no ba kenda kala ba yebi comment en rapport on a biso. Mais alors non. Papa Sonzo. Oui. Est-ce que you peux le loco ça fier que autant on travaille théâtre lelo bana deki na bino bana ba koko o bimisa na théâtre aux appels fier que Papa Sonzo a ça pe lien na ye bana mo ba jouer le quoi Papa Sonzo balanda karaté Papa Sonzo bazali. Bon, on est au bout de l'Obawa. Donc, bato mususu, ça va ndonzi ni de ça. Moi, bato mususu, j'ai ndenge ni ba mususu ba bazali, amalamu. Bi awa na usana ni, bi ndenge ni boy. Bima boy. Bien. Ndenge de ça que vraiment pesa félicitations à poto. Ndenge ya bien. Ndenge la kisenga kitoko vraiment. Alors, ils ont des gens. Donc, biso, ils ont la classe. Grâce. Grâce. Parce que cours, Dorcas. 36 élèves. Pourquoi le premier ça? Pourquoi le deuxième? Amène-moi de l'eau. Donc, c'est comme ça. Tu as lundi comme ça, je ne suis pas lundi naïté. Bon, après, on va s'aligner. Bien indépendant. Nous, à l'époque, à une certaine époque, on a une époque. Un type comme Jacques Kande Jamboulate, on a ta kilote ya mouké, mais on a un problème. D'ailleurs, c'était donc aussi problème naïe. À l'époque, un certain numéro 1, il y a Mboka Bengue, il y a le noir. Comment on a dit? Le commissaire d'État a un problème, il était un problème. Donc, c'est comme ça. Par nos quoi qui s'est gouvernement absolument t'a favorisé à Makam. Voilà. Le gouvernement va douter. Bon, de nos exemple. Exemple, bon, on n'a pas de choses dans le c'est culture, on a vu qu'on a bien vu. Bien formé, on a vu qu'on a bien vu. Ça m'a lamuté. Vous voyez dans le salon, on a moi ici, on a ban neveu, on a ban nièce. De bien à kilo, donc moi j'y pète mon coup de tout le monde, j'y pète jusqu'à là, tout la caca. C'est des histoires à condamner. Biloko wana otakata biso nyonso za bapara mpe na baleta mpe na part na ye zina kobiliza mpe na part bafaute eza partagé faut déjà partager
C'est bien dit, c'est bien dit. Bonde Zalaka, pour ne pas faute. Nabino quelque part, pour préser l'ombe, ah boya faute wana. Non. Nenga moko pe du coup, papa massa c'est ya c'est les massa c'est à boya faute wana. C'est ça. Pour ni mangapé. Eza faute te. Ezali responsabilité transversale. Eza partagée en fait. Papa Sonzalobi, Lelo, par rapport, il y a des privations au côté de Moussa Nabiso. Responsabilité est partagée. Biso tozo teya, tout ça là où il y a biso part, tozo former les artistes. Alors, tant que nenzonzi ngakela tabila tala te pa yo zalité, mutu pa a sanctionner yazate et lelo. Non mais regardez, c'est nzembo lelo lokola il y a pasteur Alain Moloto, père son âme, frère Alain Moloto. Toi il y a pasteur Lifoko du ciel. Et ça la bête. Oh, ils ont tombé là-bas, ils ont élevé, ils ont édifié, ça la buzz na TikTok. Et pas ils bakol babuzoba, ndesi ko ça la succès, ba vie ko kota. Et ba tu vas comprendre bongo que non, na buzoba ndeti ko talama, na buzoba ndeti ko yebana. Et déjà ce qui est bongo. Et comme il y a personne pour nous censurer, pour nous frapper. Et comme une mode ba kay bongo, que voulez-vous que biso ba formateur tout ça là les choses. En ce moment, tout comme illimité, c'est à l'État qui a le monopole, le pouvoir de la censure et la sanction à ça là yango. Toboyi faute na bisote, faute il y a quoi parent au beaucoup le moana. A comme le kuluna tout en étant diplômé d'État. Et ça se faute à parent penza. Moi na comme kuluna na premier gradué, bakanga bitu na unikin, na ba machette na auditoire, na ba machette na pantalon. Rendez-vous compte. On a parlé la prestigieuse université de Kinshasa. La fille mère de l'université, mais étudiant, na mbeli na machette, na pantalon. Ou on a souffert à papa. Non. Donc voilà un peu l'environnement et le manque. Il y a sanction, il y a des dirigeants. Dirigeants déjà bino. Pour bino, vous avez un TPC et puis vous avez un conseil juridique. Il n'a pas répondre à l'aise. Oui. Là, un TPC a un pouvoir moral. Église à côté de Samoto, église à la Samoto, Tika Masumu, Luke Lunyanzambe, n'est-ce pas? Mais ceux qui, mais ils allaient dire créer Moko, à quel point il y a ça là, et Kobonaï. Attendez, église à côté de Samoto, c'est à l'État maintenant de se charger de ce père, ou à sali viol sur mineur, ou à sali viol, non, moi si, c'est à ce papa-là. Moko to monaki a ono, azemisi prophétesse. Bon, attends, peut-être le pasteur a fait ce qu'il a pu faire. Il a fait ce qu'il a pu faire, mais ceux qui moi sont à se plaindre que c'est mieux na force qui est conséquence il y a viol. Mais ceux qui a lobby ezaki bazaki consentement mutuel parce que baza ba majeur. Ayogi bien. Bon, moto ayogi bien. Donc ça bango lo parce que baza ba majeur. Donc voilà, le TPC a le pouvoir moral, régulateur. Ouais. Tout ça, la moussala bien, tout bon, ça va continuer le travail. Mais si les acteurs et les actrices délinquent, on est le pouvoir public à se charger là-bas. C'est plus la NTPC. Non, président, non, ça, le mot national va que excuse-moi, il y a ce qu'on a tout à fond. Comment ni tout ça, na leki moko to kutani na ndenge tokutana na nzonzini na bandi koyebisa ye bapesaki nga rapport na yo tala maloba moko lobaka boye moto asomaka kasete wana atimaka na ye atiki bokilo na ye na salon bana poto ayibaki teke yo fale loba boye ayibaki il fallait atala ngo avant atali avant te asomika kasete nasomika kasete tala yes ayiko tia makambo loba bato baki les qui a répondu à te avec un contact à Moutuka Balotia. Bon, il y en a qui a les rabais à contact à Moutuka. Est-ce qu'on a le vie naïe écoute? Non. Il a dit ce qui vient aux anaboro, Malbozo le Bawana et dans Pierre and des Olobisayo, aux anaboro. Et c'est aussi pas mieux bila. Le Cambo, le prochain, il y a un autre sombissing. Il y a un des sans épée sans Moutuko et vous avez un autre conseiller aux anamotés. Excusez-moi, Rana, tout à fond, parce que nous ça va que tout à fond, tout le monde a un dingo tout à fond. En tout cas, avec la télé-réalité,
toye na ndako ya président Elombe Sukari na droite ya président Elombe namoni papa Sonzo oboye bien eza bongo rencontre ya groupe Salongo basali yango oyo deuxième fois le président Masumu yala Fumwa Mbanza yala Kali Masumu baninga bato yo tout até yo lamba te président aba bi mutu il faut lamba o lamba président mutu ya mutu pas lamba oui vous avez annoncé arrivé à Yalaka la président Masumu. Voilà, bonjour tourner bien. Tout ça déjà avec la télé-réalité. Ça vraiment méchant. Vous prenez 20 mètres au sud droite. Alors, si vous suis 30 mètres au sud gauche. Et côté on a maille, les gens on a été beau sur gauche. Non, déjà, j'ai indiqué les quoi. Oui. Ah, Yokazo continue. Voilà. Ah, télé-réalité, le kitoko, wapi, ba comédien, fumba l'exemple ya télé-réalité yo. Ils ont malamu makasi. Groupe Salon Bao Sangala, c'est bien. Hein? Le Kolamba, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas. Chaque fois que tinda balambela yo il faut parfois yo moko ko mo courage ya kolamba mukolo msubuyi na zine na lambi boyo mona makacha sepeli non ngamu na lambi bien que c'est fatigant ko tout apono mona maboko el moko ça va ça va mboma ya na tout akala tellement mais c'est une fois na ça dans boyer parents ça ne me dérange pas. On peut dire on a le soboy. On peut observer mais on a isolé rapide. On a tout on a ndenge ki mobile. To chaka tembe na basi to saka na basi te ba bona basi ba sala malembe tu vois mafuta za malembe ngana zo tuta ya suna tuti do za broyer mbala mo to so me la pema. Na pema mais broyer. Basi ba me la pema te. Basi on a fier. Ndima quand même ko so me la pema ya masasi. Ndenge to so la na zo betu mo na ndeni. Là, on a rendu tout ça. Ils ont des marapides. Ah ouais, ils ont des marapides quoi, chez quoi. Voilà. Nani a quoi? Le chauffeur. Quel est toi qui as ramené? Attaqué. Na benga yetu. Benga mai za mike asoma tatu tu mai ya nini kuna. La mai kana moyo ya madili pendaye na kuna kama. Ok. Palmier nain. Palmier mikuse. Non, donc kobota na ngwe bandi na sewa. Ah mais botter bien. Bandi bongo. Boy bien c'est que soit combien déjà. Soit combien assis ici déjà donc assis ici. Et ça c'est palmier milai tu za ubuka. Batu songolo. Soit sauter voilà. Donc il y a ça, monsieur Ngwana. Moko, alors j'ai compris que le tabasso allié nzete ko la soupe. Voilà où. Mama ya côté. OK. Tabasso allié nzete la côté na bilanga. C'est fini. Là. Qui est là On a beaucoup na côté. Ya côté nini? Et là, bon, et là, tout le temps il y a déjà. Il y a déjà aussi bien avant. Tout ça pour nous.
Kota. Eza masasi palipai na bugaki yango oyo asali Bona awa na kuna ba kuelewa. Awa na ba kuelewa. Sous la pluie, ça ne fort Kaya, parce que là c'est les réalités. À où tu franchement la photo maman Mabélé. C'est la réveille de maman Mabélé. Voilà. Voilà. Toi moto, d'abord bonjour. Toi moto, bonjour. Bopusa. Toi moto, nous pouvons faire une moto. Bonjour, Baye. Loka bomoni ngamba la moto bomoni linga lo mataka. Soki na kende ke poto te. Mbele kama ona sombi moto na ngai. Ngamo na bando tamusa moto na ngai. Ngamo na sana moto na ngala bando tamusa. Voilà, on fait ça. C'est à toi comment? Voilà. Papa, maman, Rose. bakompanyaki biso nzambe batikala na kati esika po ete biblia elobi ndako eyembaka nde epambolaka nzambe etika lipambo lino ekita na kati na esika tobondeli bongo na kombo na yesu amen amen. lelo kolia komela awa mama bele spécialité na kolamba ezala nini lelo olelo oyo olamba nini wena pondu mosusu pondu wana moto atuti oyebi biso na atuti yango tondi oyebikisa ye osomonengo deja songi ezalaki na congélateur eza kasi yango na biso toyela pondu lisusu donc bapondu ebele ekobaluka limbondo ponda limbondo spécialité na kaliona osala po ponda limbondo ya vraiment ya bien ya mama alinga te oyange ya nde misusu yawe sikoza différent na mama mabaki ngai pona yebi kelela yoka tosala bapolémique ye moko tomeka ngo sala maluka bango te ya pozonobe arrivé ya bamama balama bomengo na mama Mabélé. Un mot, c'est tout à fait là-bas. C'est un grand plaisir, une grande joie. Il y a Kosanganana Baya Nagai. C'est là qui m'ont reçu na groupe Salongo, na Bani Nuna et Lilo, Baye, na cadre ya Matanga, qui est là qui mama Bolingo.
tokutana lelo tosangana en famille tolamba biso moko nde bomoni bamwa ambiance wana eza ambiance tokola na salon la famille demeure. C'est une grande bénédiction pour ma maison lelo koyamba patriarche na matriarche ngai petit na bango. C'est vraiment un honneur pour moi. Et dès que je me vivre dans la simplicité, malgré chantier Nanga, Baza Awa, Nanga et pour passer un moment ensemble. Et puis, tout le monde, les baillés, Bango bénir Nda, Bango Sambe la Ponanda. Baza, ma servante de Dieu, Maman Benaza, mon Sambe, depuis. Dit aux Zalaka, maman Yabima Yakala. Et maman. Moi je suis catholique, vous savez. Comment catholique? Mais, depuis. Mais Kimbanguiste. Le croyant Kimbanguiste. Voilà. Vous avez bien parlé. Je vous invite. Voilà. Je vous salue, la mutualiste. Ça va? Bien vous donnez. Bien vous dans le Mikilis. Mbote na bino nyonso balandi ya Vision Plus Télévision kaka ndenge tobisa bino Vision Plus eza chaîne oyo ya ba découverte donc na se bozomona lelo toza awa précisément na Libwa pa ya président Elombe donc ezali rencontre ya bactère nyonso ya Simba groupe Simba lelo baya kosangana pa ya président Elombe donc toza na bactère ya minene ya mboka na biso ainsi bino bozomona ambiance bonjour les autres. Bonjour Marie. si besoin de présence ya ba za masasi Moi, Mama Béni, nga sepe omona bino ma obengosia na. Obiso tozaka otala bino na télévision. Na tala pièce 98 hein. Jomas ye. Mobali na biso. Chiko nga mama, bino pona ni ba musala ki lokona pona ni. Ndala yebi nanga mutumaka na sala te. So umela, bon so pesi ka titre. Jomas, osala ke Jomas ata musicien. Musicien aye amoni mwasi na ye communiquer adi pati mwasi na ye ana esengo asente sengo na ndako na yo mobali na omba modudu asiliki abi mbali pata kulula pe esengo siko yopo yeba ekopo wana mapo mengo asiliki abi kindeni mwana ne aina ndako na yo bazui kocha kopesi ye mobali siko bino ba mama likamani mwana naki musicien expliquer biso penza naki na lipati na ndako oyo salaki nani président Sassou Nguesso atunaki soki wana na suki ya musaka omoni nostalgie de kitoko bilimo boye bango lisuku te ça fait longtemps bah histoire oyo tu connais histoire wana bino ba mama mwana na yo aza fiancé ye fiancé za ko bala bino ba parents bo fandi bo osila pela kino ba bala mzo mwana za jara zimi mwana yabisi mama mais mama
abombeli C'est ça que makambilika na isala mama. Bino za Makambi sala mama. Vous contesté makasi na bana bina basi. Makambo tinga mokile sala makambo ngala biku tu mama moko betelinga liso babetela liso mama wana pena ndima na ye mwana le abali mobali pe ya mbongo makambo nyonso titi nzoka nde azokele na ozi na fiancé na poto mais awa na kisasa zala kibala mosusu abala na ye pa vanda na ye titi basali mobali wana ku babendi ye mbongo nyonso ti soki pe ndenge nini mobali asali crise akufi moi mosa monana te na mama na ye na famille bamonana te bazwa nzela bakenda na mabombe yuze ko saba kola mutia mabe trop surtout nga pena bombelo te na biso pena ko nde na yinaka yo te basera na moni na mombelo zo le kabona donc poste na bombe na mabango za mutia mabe makasi na baba ba pesa mabanga ko bambanga ko ta matete so na ko ta matete so na ke baba mama OK ngaso na ko tu za matete na ko bima catastrophe ndiko ko na ke somba na somba te soki na ngaki na boma munzeli na bosani pe lokwa so to zaki na munzeli makati ya kunza matete batu abi na iyo na munzeli to boma bilo le yo munzeli sa zoba utambola na ndoki ali ya boma yo pona ni papa zambe minyana to kima polisa zo biso tshedi so na taxi to zo nganda ko so on est là ko sala li parti ma biso na bosani pe sa surtout pour les enfants je bomi mabana na touché mutu mususu meli parti te wana nzela bafana oui meli parti sacrifier une fille talaka ni azalela ki mobana nyonso balingi li parti siko ngai nake no kosala li parti mabe na okufa kaka barolo na pensa va suivre les télé réalité voilà tozonga bien mama kene olamba mbali na sonne bazo sala matembe donc moni ke baza ba artiste complet voilà artiste complet asala ka nyonso voilà azolamba akosala loko boye donc artiste complet azabo artiste azakate ke donc sang artiste moko boye na olobela te ko sang ngo za malamu comme silanga na seki na oliba ko monete asali ni artiste azolamba loko ya pierre mwa mbale ya mbale azolamba penza donc ya club sai la tête n'a comme tu vas c'est un artiste qui va se battre c'est bien ici là quand même non alors que artiste comme des moiseaux lamba parce que même que ça ça va télé réalité lamba très bien donc ça vraiment voilà ça a besoin de surprise comédie à mon mego maman namona kibino na la vidéo vous avez qui na peshanga na Hans Luzolo et c'était par quelle occasion ici peshanga na Hans Luzolo na mama bele te ansa yaki pona makambo ya ansa yaki makambo matamu peshanga makambo ya bana wana na moi yamba kibino place mon restaurant bozolia bosa vidéo boye makambo wana c'est bien quoi les bimisa ka plus mboke commanding comment pour le bien qui a sala ki basage l'occasion moi na bino ayamba kibino voilà merci beaucoup maman mwana nyonso akoyamba biso aza mwana voilà donc tobota bango nyonso linga na lubaka toza ba mama tobota bato maboma donc lobi tozaki na sai tozaki na nani na Hans Luzolo tozalaki pe na nani Amis c'est pas moi qui bana na biso bato maboma tondima bango nyonso so ko biso ba journaliste to invité bino loko anga ina invité bino peso ko ayo ya wasekono tena ko nga ina invité bino na lesa bino mesa bino mama mabe ningi mama nanga so kitani mona niti tukoboya OK joueur aya alesi biso amelisi biso journaliste aya alesi biso amelisi biso nyonso atamta teka kwanga pe aye ayibibuli abakwanga oyo pe ateka kalikabo ayela makabu tukolia te bonto boya kwani OK ça va nga nako nanzela président Lombe na ko invité bino toki na boluki place bino bolinga toki bomela bolebole mama ça va nga mwana ote mabango bazoloba nano sombela mutu atakoka te bamona te so ezali événement nini ezwi yo batinde kotinda te bandi lelo te atuka nga nazokamwa na ngai papa yo pesi ozokamwa ngayeba ke mira akokota nyongo te oyebi bien tala
donc andimi kokota banque Lambert donc makambo changer omona mira na ndenge nga nayebeli alobi baluka place bango ya bokoluka place ndenge abi boluka place bakoluka place boke bovandi bolie anyamuki alobi ngamu na yaki na bango awo te bamoko esili baninga voilà, merci papa. Merci. Merci. Yozolanda po alati nini? Non, merci. Alati pembe. Ata presse le mbazana yebi. Voilà di pembe. Na la série makashi. Oyebi. c'est ça idée na yo mo. Le bana yo comme ça. Quoi no bi ba luka place ye. Wale c'est ma maman na yeba yo il se passe. C'est ça qu'on appelle 380. C'est ça, voilà. Voilà. Yo ndimi. Papa malamu yeyo. Ko bango za ka bosuka moni ake pa pasteur église la bango ke ko lobale. Pasteur apres balari ya yeko bimanango. Je l'ai vu dans le prochain. Soki pasteur akopesa ye abimisi mabe eza te. Mais moi je travaille. Nasalaka. Wana kati songe pe. Nasalaka, nazamu ba activité nga musuba nasalaka. Tuanga na yoga nan te. Yo ka compte rendu na basi. Yo sala mkoni. Bango moko de ba duka. Mais mira nga nazolinga yoluka place. Yoluka place oya awa. OK. Koluba te bango baluka place. Fo bango bazaka swa te. Yenda luka place wana. Merci, na luka place. Donc départ ils ont poussé, il faut en profiter, il faut que ça la toujours na sengo tout ça. Parce que c'est tout yo ça là au moins on a l'art au battre mission yango. On bat ça pourquoi? Lia yango pe tout ça. Non parce que son zode azo kanisa que yo pour ça na l'art. Ya on zo ba. Ça na mo abaki bisa ka ye. Ça na ba mona ye. Ça ba na mabe. Il y a entre temps non, mais on a l'action de Zambou, c'est prochainement. Le palmier là, c'est le boulevard. Derrière le palmier, c'est la 11e parcelle. Donc on a numéro 20, on a boulevard. Simplement, batouli anarchique. Non, palmier wana. Ouais, palmier là, tu as déjà un boulevard. Donc on salue de commencer la conduire pour avoir un véhicule. C'est quelle avenue? Ici c'est Louaba. Et franchement Louaba na Nzamba. Mais nous sommes sur Louaba. Numéro 10, numéro 1 Bani la dans ce comté, on a 11e parcelle qui est dans Macadam. On a boulevard qui c'est le coup, les amis, on va place au côté de la douane. C'est protestant. Donc pour ça, c'est la paroisse catholique, notre, comment on appelle ça, Saint-Pierre-et-Paul. Félicitations à Pressé Lomé. Oui, ça sent bien, ça va. On dit maté du bois. Tu vas trouver l'iolo. Ouais. Ok, la peinture, na art plastique, au à mettre les mains, au à mettre l'oufoi. Mais s'ils ne vous ont pas fait du mal, qu'est-ce que vous perdez? Il y a qu'au respecter Bango. Mais ce que mais tais-toi, n'invente pas des histoires. Parce que c'est l'injure facile. Mais ce qu'on a mis tout là. Pourquoi cannabis babato RDC? Je ne vois pas ça dans les Congolais à Brazzaville qui parlent qui Congo Lingala comme nous ici. Au Congo Angola qui parlent qui Congo qui parlent nos langues avec les deux peuples là qui forment le royaume Congo. Pourquoi les Angolais n'insultent pas leurs responsables? Biso Kagate, Bako Simba président. Longolé Bilamba. Paluli président. Quel peuple le bata Bokechu? Quel peuple? Olongoli ministre Nayo, ministre de la République Bilamba. Beaucoup d'années a été simplement parce que nous nouilles. Et puis au final, le président de la République a moqué. Même à table, ils ont été. Oui, les autorités ont droit à respect. Au fin, président, au fin, pasteur.
okofinga prêtre qui t'a fait aucun mal. Otala kuto papa kufi oyoki ndenge bazoloba wana. Landi te mikolo la. Oh, catholique, ça va Satan. Satan, banani, prêtre, Satan. Ce qu'on vérifie bien, ce sont des Congolais. Bon, Moni, c'est comme sur YouTube à Congolais. Voilà, normalement. Bon, Batou Moussou Penza à 100%, donc 80% des dos, ça, Moussalango. Ce qui, Olingi, aux avis, il faut finir. Mais donc on a besoin d'un monument vivant. D'abord, il faut honorer nous. Donc ça veut dire respect. Jeune homme, il n'y a pas de courant. Oui, il n'y a pas. Étranger, Nigérien, au monde n'a jamais. Attendez, artiste na bango. Tu vas allumer. Au monde n'a jamais injurié artiste musicien na bango, c'est comédien na bango. Oh, c'est pas la bisso. Au monde a chroniqueur. Badok finga ba musicien abiso. Au mona à niveau à profiter, à niveau ya werate, ya JBT, ya bafalité, de ba ferreté mais moto ma meko azo finga na vie privée. À niveau ya reza masumuté. À niveau après l'ombété. Ya massa c'était mais il vend des choses là où peut-être les autres m'a bien dit. Mais pour Naya Monique, non, normal, Yakawa, et un normal, que non, allo maram, ne s'en soloba. Or, c'est pas logique. Tout le monde sait qu'à Liaka, chaque samedi, dans le système de son internat, à Liaka Ngombe Naye, chaque samedi. Mais Bango Siko Balobi, non, chaque samedi, à Liaka Matembele. On a pas de mais vraiment ça. Au moins, il y a un peu pas si on a corrigé les lots na katia art to te limite to ponite catégorie nini yo uti wapi o sala art na journalisme même mais ils ont eu banana l'air bon na conception bon comprendre que moto vraiment enseigner na art. Heureusement qu'il a confirmé parce que début tout ça retient tout il a fait l'effort vraiment confirmé. Après ça, je pense que il y a en année 2017, Osaka élection, élection, au Salakawana. J'étais quand même parmi Batoyo, Basalaka, Bavilgazaka, peut-être pour Bagambion Makasi Kinga. On nous a qui pas beaucoup. Ouais. Vous avez qui mon conseil? Oui, Nazaki chef là, c'est superviseur. Olongwa? Ah oui, c'est non. Longola ngate na tikane na. Mais ndenge bazalongola non, allez vérifier. Faut les gars na émission. Allez vérifier ngai na. Comment ndenge film ka wana? Non. A kenene banyongo ya société. Na mo ko pas le président azo présenter nga na président siffle na format la journaliste, la caméraman, la format monteur, la format. Donc, Naza Penza, la moi encadré depuis déjà 26 ans dans le salaire à média. C'est pas quelque chose. Le problème, Nabiso, c'est que l'homme congolais a se remettre en question, sur le plan Bomoto. Et ça, c'est pas seulement dans chroniqueur à musique et à théâtre, mais les politiciens. Quand on s'oppose à un régime, alors on s'oppose à tout. On s'oppose à tout. Et ça, c'est congolais. Le président peut dire, bon, ça va, tout ça, l'Anzela, et banda gare centrale, tout ça, l'Angolo, quoi, rocade, naissance, et aéroport. Ah, on a nini. Il faut choisir. Nyon, c'est ça prioritaire. Mais il faut choisir. Et le Congolais, tout ça, la difficulté, c'est un problème d'homme. Surtout dans le Congo central. C'est terrible. D'abord, nanda kunomoko za na ba opposant.
Mais n'a que nous en pour ça. C'est dangereux. Donc voilà. Théâtre nayo nandako. Problème. Mais il y a quelqu'un qui s'oppose. Non, bon, on l'a wana bochano. Il y a yo zawana opposa moko abimi asengi ba longolango po batia eloko mosusu. Or, mwana nanga azole miradi azolela mettez papa miradi azolela amona papa. Mais étranger ayaki wana côté ya maman aliba longola batia film. Mais moi na liba mona papa ninga sa musala. Papa ninga sala musala mais omoni le Congo. Alors, ce que le qu'on a émati aussi na ndenge ya mboka. Vite azobeta contre équipe moko euti na libanda. Voilà. Biso tondi biso na stock na kumisa équipe wana toko ya vita. Mais or ndeko nanga azobeta na vita tama footballeur tolia la roi. Donc vous préférez un étranger azwanaye mbongo ke dango que moi na ke yo congolais. Président Nabia vite opposition bari nanda. Et bimi na libanda et vite aye obe azobeta na étranger to bois qui si vite donc à ça et comme ça non il y a des bandes gagner c'est ça. Voilà. Nationalisme, patriotisme, bolingwa mboka na bolingwa bandeko ezate. Ezate. On a nyonso on a président. Je papa. Tu vois ce comme on dit un Malien pour un Sénégalais. Pour akota awa. La procédure il faut solo là d'abord na président na bango. OK. Président na bango faut luka ndinga ozule mikanda. Ati non comme pembeni za wapi. Et là soit Angola, soit Brazzaville. Président communauté na bango. Président communauté na bango awa. Ba sele mikanda aza congolais faut bakati banini papa. Les nazo kota. Ba solo là na président oza na combien? Oza na mwasi na mwasi. Nana bana mibale, nana mwa basi mibale, bon, na ye pona lukaka. Tant so on a $2,000. On a $2,000, on a président la vie $2,000 à Tiwana. Bon, bandola na bandeko na yo, ko bandola na chambre bandola na bandeko. A $2,000 wana ba tirer na commerce. Président na juango, a tirer na commerce. En magasin beaucoup ba bino 3 na magasin. OK. Ils ont pesé. Et puis quand il travaille aoyiba te aotika la bana moyibi te conscience le président au soutenir yé pas travailler na conscience que non na ego luka na oyiba te après 6 mois moi le président bon magasin etika ya bino mibale ya longo ya et comme biloko comme ya bino mibale okama pas etika ya yemoko sima nango après 3 ans parce que au premier patron biloko nyonso. La communauté n'a pas besoin de se soutenir. Pas se soutenir. Et non, donc pour la vie sur Congolais. Et Congolais tango, mutuelle biso qui nous a $10,000. Yo mutuelle biso to connaît aussi c'est yango. Faut aussi c'est $10,000 wana. C'est mon kima. Non, non c'est mon kimi au créé pour un bakangai. Bakangai. Tout en amour te. Même les étrangers au monde qui même baninga so bazana na diaspora au monde qui kaka ce sont nos Congolais. Ndeko mo peut-être dans le Cameroun au niveau ya la mairie kaka bandeko ba commandé ba sani ba très rier ça le mal bisondo ngai témoin na Côte d'Ivoire ngai témoin congolais ba sali les faux papiers mikanda ya faux à voyager congolais mususu alongone na ndako a voyager te mais ayeka na aéroport 21h à un aéroport à Zotala Kaka. Ah, bon, on est au Kende. Abimé Limbilabi. Tu vois, celui qui a une chemise blanche là, c'est mon frère, mais il a des faux papiers. Oh là là. On était ensemble, il y a des faux papiers. Congolais à Founi, à Batani. Bila wana kozela les passagers en destination de baya koleka tant on yo bakanyo yo toi passe ta badone papier mais toi là-bas bakanyo ngana mona na Côte d'Ivoire amoni mabende muninga sali faux papier zo kende amoni mabe c'est ça vrai congolais wa ozo finga tango finga président de la République ozo na sécurité ni ça il y a la sécurité ni ozo finga sikolo o finga matama o finga mutu o finga ndinga zali zoba ndinga zoba
mais oyo oza na sécurité nini ntango ozofinga mokonzi ya mboka omoni eloko ezaka mpa na biso tosalaka kasi tosalaka biso les autres condamnants voire même aux maudits. Le journalisme na biso ememi biso na modèle wana. Merci. Mais pour ça, eza culture ya groupe Salongo en fait. Tondokende excursion, tondokende bangandaya, tondokende King Ranch. Donc eza babitu ya groupe Salongo. C'est ça oyo ekolisa famille na biso. Ekolisa famille na biso. Donc awa c'est modestement chez moi, mais c'est chez nous. Tout ça, nous avons bon. Donc, il y a Oyo, il y a Basco Manibali, il y a Mbabiso, on a beaucoup ça, on a Tokuta Bango, il y a Megastar, il y a l'Axepso Boulingo, il y a un peu de Tokuba Nanti. C'est un honneur pour moi, pour ma famille, puis cette grande famille, il y a comme ça. Mais ça, comme on voit, parce que c'est un événement spécialité. Ce sont là les accidents comme ça. Donc, ma bonheur, maman, bomengwaza na Kipwanza, ezaki lieu na biso ndako na biso. Chez Massassi c'est chez moi, chez Vieux-Sonzo c'est chez moi, chez Debrené, ils n'avaient pas Massassi, donc c'est ça la vie à groupe Salon en fait. Il y a un autre militaka, il va imiter Bissou. Parce que cette famille, elle est plus présente que la famille biologique. Je crois que à quelle occasion on aurait une famille biologique, peut-être mon anniversaire, notre vie de tout le temps, il faut partager chacun n'engue tout ça. Donc nous bénissons l'Éternel qui permet que les lots Sangana Awa y mettent le temps des circonstances na Sinzami. José Lombe, s'il vous plaît, depuis la famille Oyo, depuis Boyeba dans le groupe Salongo jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Non, beaucoup de temps Boyé. 4 ans. Et avant, maman Olingo a voyagé pour avoir soin. Aux Alaki et pas maman Alinga. Parce qu'il fallait que les bisognes ne soient pas maman Olingo. Mais comme nous avons la propage, na banzela bazobongisa bakota basola kota banguma kota ba DGC ojujaka bon ye a se déplacer aïa et pas maman Alinga tosanganaki wana biso nyonso groupe Salongo tosanganaki wana mpona lelo Karine Pala moto aza empêché aza Lubumbashi mais tout le groupe Salongo ye na otoloba tout à l'heure c'est pas un événement nouveau, c'est pas un fait nouveau, c'est ça habitude à tout ça. Au Sanganaki na banda, n'est pas maman Alinga, au Kabulaki repas ensemble et nous pensions que maman Olinga Kozonga en super forme parce qu'elle est besoin, donc nous avons décidé autrement. Bayaya Bayi Mokunda, collègue Nabiso, c'est un grand signe d'amour. Denis Lipati, Jean Moulaï, Patricia Nzanza, Na amoureuse, Essengo, passe pas empêchement, des délégations liées. Donc au Sangoboye, likanisi oyo ya kosangana boye otepa nani po eloko nyonso ebanda kaka na kwa motu moko. Non, nalobi tout à l'heure que ce n'est pas un fait nouveau. Ndenge bayeba na communiqué papa Sonzo bamisika te biso na banlieue awa ye aza na nganda cc nga naza na bibo nous avons bon tosanganaki pa moko na biso nde tosangani epa na ngai c'est pas un fait nouveau le groupe Salongo vit na rythme oyo malgré
tokabwana mosusu baza na poto mosusu totikali na Afrique mais le groupe Salongo reste uni. Président Moussotika, maman Mabélé, après 23 ans passés. Première vie, maman Mabélé, maman Bolingo, et maman Bomengo plutôt super. Abouti Bana, Atika Kité, ma grand garçon. Abouti ma fille, Atika Kité, ma grande fille. Donc, c'est pour il y a les montants. Voilà. Merci beaucoup, président. À ce moment, c'est là. Donc, il y a maman, il y a Yohana. Il y a Natika qui était voilà. Il y a 22 ans, et puis il y a 23 ans qui était. Donc, c'est ça. Et là, vous savez ce que c'est là. Batoko bake toye awa n'est pas pressé Lombe. Yambi Koutsa Longo, tout le monde présence il y a présent Massou Debondé, tout le monde présent Bomengo, Mama Mabélé. Après, Mama Bélé, les obédana tourné parce que Yala, Fumambanza, Wambote Mbote, en fait, Yala, Togo Yampunzu, Azalia. Donc, c'est. Lui, c'est le patriarche qui nous reste. Le gardien du temple. Comme il Baka, Aza, catégorie donc il est là. Comme ça, nous allons ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci. Maman Bella a dit qu'il y a plus de 143, il ne vit pas dans les gars. Oui, il ne vit pas dans les gars. Quand même, il y a une autre façon de faire. Voilà. En tout cas, c'est l'ambiance. Papa Sonso. S'il vous plaît. Maman est joie. Maman joie, yeyo. Yeyo, son beauté. Président Awa, mon plateau Sonso. Merci beaucoup. Je souhaite que prochainement, vous allez pouvoir voir ma campagne à Mawati. Cette fête de Paris, moi, on a mis anniversaire, baillé, c'est sur ma casse. Si vous baillez pour une certaine circonstance, il y a pas de prochainement, vous allez comment fête la mission, tout ça, l'anniversaire de la mission, vous allez se voir. Vraiment, c'est mon souhait. Au milieu de bois. Ce monde peut essayer Jibi. Bien, Chivas. nazakutukunamonaki azokolala la cameraman mobimba alali na bio whisky namoi mpe ya masasi kabamba aliawa olembi okwanyo olamwe voilà. Voilà,